3 jours après tentative ya coup d'état, mituna etuna maki ebele, ba Congolais ba banaye kozela ba réponse. Tokoye ko retenir nano nini na mokolo ya lelo au sujet ba information ya yambo o bo récolter. Par rapport à nini? Par rapport à la situation de manière générale, bato batuni, bato wana bazai banani, bato wana bautaki wapi, bato wana ndengeni bakoti na facilité na Kinshasa, ti bakoma na l'une des communes les plus sécurisées, tona l'une des avenues les plus sécurisées pour bakene retoucher, bakene ukota ti na kati ya bureau ya mokonzi ya mboka. Est-ce que bozui déjà baye biyano na mituna wana? Tozana biyano na ndambu ya mituna ndenge utiko tunana. Ya liboso batu wana bauti libanda mboka. Bakotelaki na mboka na biso na province ya Congo Central. Bazui temps ya ko recruter batu kuna. Bazui nganga moko sur place. Oyo ayebisaki bango manduki ata babeti ekozwa bango te. Balongwe kuna baye nzela na mituka ya ba privé, babotoli mituka ya batu, babomi ba mususu. Mituka wana nde esungi bango bakoma ti Kinshasa na ndenge bakendaki na résidence ya honorable Vital Kamerhe. Kuna bakutanaki na assistance police e reagisaki nde bakimi balongwe kuna bakei kokota na bureau ya mokonzi ya mboka ndenge bomonaki ndenge bango moko bazali kosefilme. Kati na bango ezali na ba étranger, ba américain bazali na kati et ba britannique bazali na kati. Ba congolais pe bazali. Voilà. Alors, la question que beaucoup de Congolais se posent, ezali ndenge nini bauti kon. Donc on confirme que bautaki nde Congo Central ba côté la ki na nzela ya Brazzaville te. Nazo se réserver na woloba pays oyo bauti. Il faut réunir tous les éléments avec certitude avant totanga mboka nini bango bayelaki. Mais ce qui est sûr, ezali que bauti libanda mboka bakotelaki na Congo Central. Pour mingi bazali na ba passeport yo moko lobi ba américain banani, ça veut dire que bakotelaki na nzela oyo bakotaka so yo mutauti na bamboka libanda na aéroport to na niveau ya frontière misusu. Ba information na toko pesa yango avec certitude dans les jours qui viennent. Enquête eza au salama la dessus. D'accord. Ndenge nini bakomi na Kisasa na facilité boye alors que bauti na Congo Central nzela ba opérer ndenge lobi ba botoli bato mituka et tout ça ba service ya mboka bazalaki alerté te. Eza boye tango balongwe na Congo Central ba mataki na esprit de vie o isalaka transport. Donc eza neti yo zana mutuka na isalaka transport bato baye balobi bazali ba client ba mati tozo kende Kinshasa komi Kinshasa o batika yo kende na mutuka balobi te tobotoli mutuka tozo kende nango makambo mosusu ndenge wana isalaka wana bazali déjà na ba tenue na mindoki na bango pe moyen na expliquer na étape wana eza te. C'est sûr que bazaki na suivi. Alors, donc voilà, Bakoti Bongo, mais malgré tout, Maître Peter Toki bazalaka na tenu, balinga kokota te na ba entraînement so oyo ba service de sécurité na biso ezali, quartier général na bango d'après information oyo tozwi izaki kaka na kati ya Kinshasa awa place basanganaki pona ko bazalaki kofanda. Mais pour bazwa mituka oyo bazwaki na nzela babotola wana c'est que bazalaki armé déjà. Ah, c'est sûr que bazalaki na manduki preuve ezali ke babomi bato. Nazongeli motuna na ngai bakoti na Kisasa ba opérer bakei tina Gombe tina bureau ya mokonzi ya mboka. Population bazo tuna ba service ya l'état na minute wana bazalaki wapi? Omoni bato wana ba yé par surprise. Ils se sont comportés ndenge ba terroriste bazalaka. Terroriste à cause de la kaka ndenge tozo solana boye. Yoza na studio orika kaye a mutuka et tout na porte côte. Alors, ils ont créé na no mois panique avant yo reprendre ba esprit pose à disposition ligne au téléphone. C'est ce qui s'est passé.
baye bakoti na barrière na vitesse bakoti ti na kati ya lupango ya biro mokonzi ya mboka bakoti kuna le temps pendant ce temps là ba service na biso ya sécurité oyo bazali komi kuna ifalaki bazwa mwa ngonga ya kozwa stratégie nini ya contrecarrer bango et c'est ce qui a été fait. Les a démantelé dans une trentaine de minutes. C'est ce qui est positif, c'est la capacité de réaction face à un acte qui ressemble à un acte terroriste. Et Sengeli, par force, ils ont la capacité à rétablir la situation normale rapidement. Et c'est ce que nos forces de défense et de sécurité vont faire. Maître Peter Kazadi, Yambote Tolobe la réaction, Tolobe nous prévention, bas service à sécurité, yolobi bakoti, bakote libiso na brusquement quoi, bas zubino par surprise. Mais moussala justement bas service à l'État, ils allaient quoi éviter que l'ikambo ya, parce que les lozolo ba réagir en 30 minutes, ba contrôler situation. Mais ce qui m'a kamoussou c'est salamaki, pour bakoti na bureau moko zamboka, s'il était là, ou si bas service moussou bazalaki, ce qui vital caméra zoki sous likambo au-delà ya policier na wana bakoyaki. Je ne pense pas que bolinga bolo ba à l'aise boy. Donc ça veut dire qu'il y a eu faille quelque part à un certain niveau il y a ba service na biso. Na ebité hein olinga ki tolo ba tozo lela to otuni mutuna nazo expliquer makamnenge liki yo zolo ba ke nazo ba à l'aise. Donc il fallait qu'il n'allait là ou bien il ne fallait pas ne répondre. On les laté, on reconnaître qu'il y a eu faille quelque part dans le niveau ba service. Ngai naza responsable na koya koyebisa o na media te ke boye na boye nazo yebisa yo ndenge elekaki na réaction ba force na biso isalaki. Ce qu'il faut retenir est que ezali un nouveau style de menace au touti kozwa toza comment dire tozali insensible te poto lo bakeno makamnyo seza bien elekaki bien te. Batouana va surprendre biso, ce qui nous revient maintenant en tant que responsable, les alliés, Tobakisa niveau nabiso en tenant, en intégrant ces modèles de menaces pour que prochainement se répéter les choses. Tolobe la réaction, Yamapinga et Kolo. Tango bakomi na palais de la nation, bakoti na kati ya palais de la nation, déjà kokota na bureau à mokonzi mboka boyebiso na mosika to ebarageza hyper sécurisé, masasi ebetami pendant de longues minutes, c'est pas vital caméra. O ezali pene wana, ndeni ba uti kuna ba attaquer puis ba yeba koti nanu avant boya ko déloger bango. Aux autres nangana ils ndenge nini basali. Mais basali yango biso nyonso tomoni. Ce qui est important, ils ont été contenus. Ils ont été Tindenge Salamaka le 11 novembre aux États-Unis. Au retour, que Basalaki Ndengeni, Basalaki qui est terroriste, Bamatine avion, Baké Batouti Nanda Fonda Boukan. Le 11 septembre 2000, Bazouaki, terroriste, Bazouara, vol commerciaux. Bazalaki Teneti Batouana. Attendez. Togendeka Ndemozobana. Est-ce que l'avion va m'attaquer sans contrôle? Oui. Mais Batouana, il n'y a pas qui n'a contrôle l'avion. Et il y a aéroport. C'est déjà un problème. Bazalaki est belé neti baoyote, Bazalaki armé neti baoyote, Bazalaki n'a pas tenu neti baoyo. Problème, commission n'a pas de la nation. Armé toté. Problème, action terroriste, oyo bazo sala. Mutu, ba terroriste, bazana lolenge na bango na lolenge belé. Dès lors que ça porte atteinte à l'ordre public, c'est un problème sécuritaire qui se pose. Toroba na oyo tiko salama na Slovaquie. Premier ministre va tirer à bout portant. Alors, on a que non, salami ndengeni ne sali mutu ati camoufler aller à profiter na moment moko boye asali wa kwa osala. Ce qui compte ezali réaction ya ba force pona qu'on maîtriser. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, aux autres cas, par exemple, Moko Yabat, Motabeti, premier ministre slovaque, Massas Azaki et Moko. On a la zone beleza commando, Binomo Bolobi, Ango, za commando, ils abattent belé, Bazaki n'a pas armes sophistiquées, n'a pas drone. Commando, yokanga bien. Commando, wana, ayakite, na, mutuka moko militaire, tout le monde que mutuka wana, ils ont constitué menace. Commando, aye na mituka privé, Moussous Koutezan a plaque à l'État. Donc, abotoli mutuka neti babotoli mutuka Thierry Kambundi na bamini bibake ba opérer nango.
c'est la même chose. Donc, ce n'était pas que quelque chose de visible. Ils se sont camouflés, ils ont commis leur forfait, mais on les a maîtrisés. Au niveau comme président au Congo. Comme président Congo, to chana va. To lingo kende oza la député to zawana pona l'idée to l'idée bande kuna na Congo. Boy. Nanzela ba élection. Olobi? Nanzela ba élection. Boka on epesi so chance à l'élection te. Boka on epesi chance à l'élection te. To zawana ke to za appuyer lèvement populaire. To za appuyer, to za organiser dans la commune surtout ya biso bana babola. To za organiser lèvement wana pour chaque commune ba ebake. Bana lemba baibake bana ngaba bazana bango bana ngaba baibake bana makala bazana bango bana bombo bazana bango to synchroniser loko na baibake to za bomoko ndiye lelo ke souffrance lelo ke misale za la rater na mboka ndiye lelo ke to sala ke sécurité na biso za ku na sens te to za ba protéger biso te OK ya lelo za to chana en ordre to cha auto ben état de droit OK wana za ke garantie to sala na nyango wana so peuple wana za pona nzala te po bimalibanda po yemta yebi nzala abinzala ndenge ndenge amesana na nzala alala kanzala so ko ebise loko mote pona nzala yimto ko banga nzala me akobanga nzala te poye amesana déjà na nzala wana mais alinginde akata nzala ngo pe ko kuma pe culture te ya nzala. Président Christian Malanga to betana mo masolo mususu na mera ko tamwa muke na Facebook na na moni photo profil o tien eza page de Facebook photo profil o beti benzabu to betana bango. Non, ko betana bango. Bango banani. Bango ezana gouvernement actuel, l'état mobomi. OK. Banoko bazana Gombe, to betana bango. Doli ma manzoto. Lobi? Nzoto. OK. Mi tune mon question oyo. Okani makofit. Oui. Oui, tozami bali. Tozalaki bana mike na 97 na 14 ans. OK, na 97 dans 14 ans. Tokoli siko, moi na bunda 97 ezalaki te. Mais on a commis mobali. C'est moi encore yazana. Azankoy. Sur le temps qu'il a identifié que bato nazo dans na bango on a tozana affaire na bango, baza mobuka. OK, l'état mobomi. Muto ki azana suscité, azana motema te. So muto lo ina ke yambaye. OK, na simananga na photo na mo ibana na basalini na sima. Ojo ko moinga na kanyema kofi ba la moni bala bazana sima basalini basepeli bazo sepeli po bazanga ki mobundeli. OK na libota nyonso tu atake yo na so kola na commune nini ngana biso to zokola wana tozapi na yaya moko pa quartier so to benga yaya wana ye toujours c'est la biso makambo. OK ya magadi alazawa pa ya kolo azawa ya mofando azawa mais so to juste ko pepe wazana ki yaya. OK okwa biso ba yana bango ba to ye to kangi makofi. OK, to la kiso position po munguna na biso kanga déjà makofi. Akena na bandako na biso, abeta baleki na biso masasi, na tongo na biso ba mama na biso, ba viola ba mama na biso, bato ba violer bango, batambola na bango wana. Munguna na biso akanga bato kina na parquet bente ya matete wana, bazo kanga bato ka lugala bongo. Eloko mukia bakangi ba bwake makala. OK, so na zo bundela peuple na zo défendre. OK, na sino wana makofi neza toza prête. Tous après à Nyon surtout, toute la génération sika, toute la génération différente, toute la mentalité différente. Tous on a niveau wana na mboka na biso, oui. Tous on a niveau na mboka na biso. Pour na yo zo penser que photo que le toko matina na élection. Donc yo pose la candidat na élection. Donc na élection ndenge ninde kona ngai. Tete metozo zela ba élection zo ya. Mo panze sango yo za wana za mtabwanya ba te bazo landa biso. To chape plan RRT. Pour peuple partout azana innocent basala epa yoka a questionner raté ayoka kanae et c'était quelque chose pas questionner raté ngasa kaza zo batete mais ce gars ngala so qui ni nae mususu et mama be ils ont ça bitumbo ba koko na so bundesa na 60 il faut to répéter ngo les sous la tango ka to za coloniser na ba mindele na mito zo za coloniser na ba voyou ya mboka na biso. OK que mutu so aza moyibi to benge courageux mutu aza courageux mutu abeti kula ayibi mbongo mu garçon aza courageux mo auto yiba to benge courageux so na mito pe mutu pa yibi akoti na gouvernement na biso to benga ba courageux quoi to che ba voyou na kati ya gouvernement balati ba poste wana to benga ba courageux. OK to zo bomba mboka na biso. OK so élection zo sala matin so ki moko vandi za mutabwanya raisonnango na auto expliquer ka ke lokango siko 26 provinces wana ba bureau de vote za mponi na kati wana bon sala ngom koni bon chango erni. OK surtout ki ne kana ba exercice wana na buzoba wana ka to ki na nango ka 14 ans d'état bêtise wana. OK derrière